We mbote bandeko na ebisusu pona ko pesa bino programme ya matanga ya mama na biso mama Vero oto uti ko perdre mama oyo aboti bokechua yambo asila ikotika biso yango na comme na ebisaki bino ke na koya ko pesa bino programme pona salle. Normalement, enterrement et le 6 avril. Oyo. Donc, bisopé le même le 6, tokozala la salle. Donc, à partir de 18h. Donc, tokoya kopé sabino kombo ya salle. Je pense que semaine ezobanda, tokopé sabino kombo ya salle. Donc, le même les 6 tango azo kondaye, biso na 18h, tokozala na salle, o tokope sabino adresse, pona koya kolela mama ya bokechu, wayambo mama na biso, mama Vero Lisombo, oyo aboti bokechu wayambo. Bon, par rapport ya makambo ya bandeko oyo baza na bonne volonté, pona ko contribuer na loboko pona kosunga ndeko na biso wayambo po akoka kokunda mama na honneur nyonso oyo a mérité mais ezosenga tosenge pana bino bandeko na biso tokoka kosunga ndenge tosunga na kaka na matanga soki ndeko aza na matanga loboko moko akoka te boyebi bino moko na Congo matanga ekoma lokola feti kwa enterrer moto ekoma lokola eza akoma commerce. Yango tozo senga tosunga ndeko na biso wayambo docteur en droit naza ko pesa soki olingi otinda mbongo na niveau ya banque okomi non bokechu IBAM BE 229 501 359 77 864 BIC CT BK HBEBX communication d'Ey Mama Vero. Donc nazo répéter encore pona bandeko oyo baza musika olingi otindela bokechu na banque na numéro de compte ezali non ezali bokechu IBAN BE 299 501 359 77 864 communication d'Ey Mama Vero. Wana ezali pona contribuer na ndenge ya musika pona koide ndeko na biso wayambo po akwa kokunda mama na biso na honneur. Numéro ya bokechu ya téléphone eza 0032 493 85 20 51. Wana numéro ya bokechu, numéro na ngai soko zwa ya mbote obengi ngai na 0032 493 42 77 04. Merci mingi na bandeko tu oyo boko part